makesa matila vuvu Dima kunga wa u Yantemo beni Yeswasi sazo Yebangula yo Dima ongete samunzira Kongo Beve na emosi kwa babo Kase kailu nena meswasana Didi na mutu yesalukani Kakusomu kila sokwa mundu ko Mutu yedimu kyandi Dima ongete samunzira Kongo Ibonso bobo Beve na emosi kwa babo Ingeta Kase kailu nena meswasana Didi na mutu yesalukani Bikali bisibi ntambo ada Unzo ezo Luisi Eba kulubeto ba kopa kwa itayaya Kongo Undra Kongo wanga sana Babingi wani kukamba kukumbia Kongo Undune mwanda semika kundele mamke konda kakuna kama mangubika Kali mambu Atusanyanga kwaku Ilu sanu wako Bingana vya Kongo Tubara mulanga kwaku Bingana vyovyo Kane mwanda semi kwaku Bikini vyo Kali bingana vyovyo Wana kasa vyo wana Mukandira Kinkulu kya Kongo na totila Kalonga nga kwaku Kayani kwa waku bikini vyo Kali kinkulu kya Kongo na totila Kina ikakala Tekle yani kitaka kutuka Mintinu ya Kongo na totila Nguza za Kongo na totila Kabubiranga kwaku Kayani kwa wakondele mambu momomo Kali bakikata tekila kitaka kutuka Mwata atazama Kane mwata semi kwa wakondele yo Munguza bisimbi nsambodia Tena mangu mwata seki yangu atazama Kayani kwa wakondele Lolo sinusanu kwa wakubeno Siluza na yeno Kayani kwa wakubeno Kwaku, tukatazimulila kutu la Kongo Mukikongo kaka tuyimbilanga Mukikongo kaka tulongilanga Kikongo kyo Kane mwanda semi kwa kondele kwa Kikongo Indinga batatazama mkungu Kwa kanda nilula Sema tusalanga kwaku Ibingana bieno Kikulu kieno Lusantu lueno Ndingeno Siluza batatazama kwa bakulu beno Kikongo nitulombele Nintoto miba bana kwa bakulu beno Kyani yangu ya mti Balonga kumbia kwa mwele mwaka mwele sansa bako Sifanyi sansu Kalu tata manani mwaku Kalu tata manani mwaku Samu wa mundura Kongo Samu wa lusansu lwetu Samu wa mundura Kongo Imemba Yemfuma Bakimusi Imemba nina tienda Basimu nina Mutuma Mbemba nina tienda Bakimusi Basietele mwabuzi banda ya mimba Ekila Umomiza Sola kwa kalakupa Kongo Kinsuza kaya kalako Mwala kanika ya kalako Kamba nika ya kalako Wiki kama kalako Nilo yamu na lusansu lweno Yewanda lusansu kwa banzenda Nilo banda mo Wa itemka na temka Kola bakila mo Kinsuza kaya kotele Wiki bakotele Sola kakuna ko Kamba nina Ile gila milio kiluko Mo Umuziba sanisa mabuzi banzenda Ibao Mumazulu Balu kibisi Bebe ya mwala gani Kani Ne walongwa ngamu Tekile zabu Na kutuza mswata mwote Tuzibagi zami Tuzibagi hete Bundu ya Kongo nini Bundu ya Kongo Mkudeni ya lukuta Kwa kwenda kukula kwa kaka Makamu meno kwa Pakati kwa mtu yako kukuta Ni makamu makuta Legi ya midu kutuko Kulela kwa kwani Kama kiamu kusi Yanzi tusumusi Tuzibagi zami Bonso bweni na lusantu lweto Mwana Kongo tekla nikabaka mpova binda mene mukukisonga Idina mwana nkumbwame Lukombo mayala ngena mulovila rampumantambu Ntsakuba mutebaya yenge keno mutatu ke mase Ingeta Bo mesanu toko pesa lisusu Bambote toba yenge mingi Na bandeko toba ninga nyoso bisika bino bozwami Butu tomoi bisika bino bozaliko landela Kayango Toko pesa lisu ba yenge mingi Na ba choriste To ba mihimbidi Nyoso ya bunida Kongo Peba makesa nyoso ya bunida Kongo Bisika bino bozwami Pe toko pesa lisu ba yenge mingi Na bandeko na biso Makesa ya bunida Kongo oyo
bakangama bazali na boloko ya makala pe na boloko ya ndolo pe ba o mosusu bamemi bango na province epai wapi bake bamemi bango tokopesa bayenge mingi epai na bango malgré tout bazali na bisika pasi mais en tout cas bozali na mitema na biso yango tozali kosenga na gouvernement libération ya bamakesa ya bundida Congo oyo bazali na boloko ya ndolo pe ba o bazali na boloko ya makala pe ba oyo bomemi bisika oyo bomemi bango na yango tozali na bino vraiment na motema to bozali na mitema na biso epai bino bozali. Alors tokopesa lisu bayenge mingi na ba ndeko nyonso oyo bamesani kolanda émission na biso oyo tobengi na kombo ya Bukongo Congo dietu. En tout cas bolandaka émission oyo parce que ezali epai wapi tozali koya kopesa ba matea ya bundila Congo po balobi longa sana toya kopesa matea ya bundila Congo po to bakisa esika oyo ezangi to se compléter. Na yango lelo na ye lisusu liboso na bino mais message ni na ye nango na mokola lelo. Mokola lelo na ye na message parce que bato ebele batunaka nga pourquoi ne mwana ntima bengaka baluba baneve ya bakongo, pourquoi baluba bazali baneve ya bakongo. Na yango toye kobeta mwandambo ya lisolo ndenge baluba bazali baneve ya bakongo. Alors tokobeta lisolo ya prophète Mwamba Kongolo o azalaki muluba pe mwana bakongo. Na esika wana boko comprendre que baluba ou bien ndenge baluba bakoma baneve ya bakongo. Na malédiction ya baluba oyo euta na prophète Mwamba Kongolo. Alors na mukuse Mwamba Kongolo azali nani? Nakala vers Bané 500 et quelques avant époque coloniale to avant arrivée Bamindele Mbanza Congo bazalaka na système to bazalaki to bazana mission divine ya ko unir Afrique centrale mobimba. Alors na époque wana ba grand prêtre ya Mbanza Congo babana ko tinda ba prophète na ba territoire songolo pour ko unifier Afrique centrale et comment territoire moko. Na yango na baluba kuna roi ya baluba na époque wana a visitaka Mbanza Congo. Tango visitaki Mbanza Congo aiko bala mwana mwasi ya Mukongo. Alors akomaka na deux femmes. Femme moko ya muluba d'origine et femme moko ya Mukongo. Alors na femme wa Mukongo baiko bota mwana oyo babengi na kombo ya Mwamba Kongolo. Alors Mwamba Kongolo azwa initiation na école initiatique Lemba na Mbanza Congo. Donc école moko babengaka to ba école biso zaka na ba école na biso na ndenge na biso. Alors na ba école na biso to ndoko zo initiation ya univers ya nature. Donc Mwamba Kongolo mwana wana abandaki kozwa initiation na école otobengaka na komba Lemba na Mbanza Congo. Alors Mwamba Kongolo akomaka telema na niveau moko na degré moko spirituel makasi. Alors Mwamba Kongolo tangwa silisi formation na ye to initiation na ye ba prêtre ya Mbanza Congo ba pesa ki mission akende na baluba
akende ko unir baluba to convaincre baluba bakota banexe territoire baluba na Congo d'Antotela. Alors mwamba Kongolo azwaki mission wana pe akendaki kuna na mboka na bango na mboka ya para na ye to ya père na ye kuna akendaki kobeta lisolo to akendaki ko convaincre baluba ba annexer territoire na bango na royaume du Congo to na Congo d'Antotela. Alors baluba musu bazalaki convaincu, baluba musu bazalaki contre, nango baluba bazalaki divisé en deux groupes. Alors baluba o bazalaki contre baki ko décider baboma prophète Mwamba Kongolo. Alors place Mwamba Kongolo alokaka bango atikela bango malédiction. Alors masolo telema keza mulai tokobetaka ndambo sikoyo après tokokota na Congo die totanga ndenge grand maître a expliqué relation na biso na baluba et puis mission bapesa prophète Mwamba Kongolo pona ko annexer territoire baluba na Congo to na royaume du Congo to na Congo d'Antotela po koma territoire territoire moko parmi ba territoire nyonso ya Afrique centrale. Donc voilà na yango na kotika bino to landa na biso nyonso to tanga na Congo deto 3216 ndenge mfumo mwana nsema a expliqué après to zonga lisusu to ya ko manula mwa muke oyo natikali nango na motema ingeta matondo. Page numéro 1. Congo Dieto 3216. Le message du grand maître. La Déclaration universelle des droits de l'homme reconnaît la liberté de pensée et d'opinion à toute personne, à tout peuple. L'Union de Ntimansi, Malongi Mabundu da Congo. Titre. Après avoir parlé de Mbutaka Savubu, un Mukongo, de M. Patrice Lumumba, un Mutetela, et de M. Moïse Tchombe, un Lunda Dikatanga, le grand maître Mwanansemi va maintenant parler du grand initié Mwamba Kongolo, un Muluba. Paragraphe 1. Les Bénakongo sont les descendants des anciens sémites noirs venus en mission en Afrique centrale pour servir des têtes et des cœurs à la race bantou d'Afrique centrale. En d'autres termes, les Bakongo sont venus en Afrique centrale pour devenir les guides éclaireurs de la race bantou. Paragraphe 2. Au Bénakongo, les dieux ancestral qui est Fumumwanda Congo, Esprit Congo, a constamment dit au Bénakongo que vous êtes les grands bois qui doivent avaler toute l'Afrique centrale. Paragraphe 3. Les Bénakongo ont fondé l'empire des Congo d'Antotela qui s'étendait depuis le sud de l'Angola jusqu'au sud du Cameroun et dont l'Empumbo s'appelait le Biafra au Nigeria. Paragraphe 4. Devenir les grands bois qui doit avaler toute Afrique centrale signifie que l'empire du Congo d'Antotela doit constamment annexer dans un système fédéral les territoires de chaque nouvelle tribu bantou d'Afrique centrale. Ainsi, l'Afrique centrale totalement congolisée devient l'empire des Congo d'Antotela, étendu sur toute la superficie de l'Afrique centrale.
Paragraphe 5. Ainsi, les tribus de la place ont mêlé leur sang à la tribu Congo et sont devenus les Bakuba. En langue Kikongo, le verbe kuba signifie tisser. Et les Bakuba veulent dire les tisserands. Bakuba Montemo veut dire les tisserands dans la lumière. L'idée de Benakongo, Bakongo, s'appelle Mfumu Nzambeto Akongo ou Nekongo Kalunga Walungila Mubabo Yebebio et aussi Nembumba Wawumba Zulu Yentoto. Page numéro 2. Autrement dit, Tata Nzambiampungu, qui veut dire Dieu le Père Tout-Puissant. Paragraphe 6. Les Bakuba sont des tisserands de la nation Benakongo. Le velours qu'ils ont tissé dans le passé se trouve dans le musée de Londres. Le velours qui n'a rien à envier avec notre velours actuel, c'est l'œuvre des citoyens de l'Empire de Congo d'Antrotela, forcément appelé l'Empire des Bakuba, qui n'a jamais existé car les Bakuba sont les Benakongo. Paragraphe 7. Mais les colonisateurs occidentaux qui avaient pour devise diviser pour mieux régner a prétendu que les Bakuba ne sont pas les Bakongo alors qu'ils le sont à 100%. Paragraphe 8. Poursuivant sa mission de devenir le grand Boa qui doit avaler toute l'Afrique centrale, les Benakongo de l'Empire du Congo d'Antrotela ont mêlé leur sang avec certaines tribus bantou d'Afrique centrale pour donner naissance à la tribu des Loulois, une tribu d'origine Benakongo, dont le dieu s'appelle Nembumba Wawumba Zulu Yentoto. Paragraphe 9. Investi d'une mission divine de devenir le grand Boa qui doit avaler toute l'Afrique centrale, les Benakongo ont mélangé leur sang avec une certaine tribu bantou du Katanga, ce qui a donné naissance à la tribu de Balamba. Sachez-le donc que les Balamba sont une tribu d'origine Congo, car l'Empire du Congo, qui était déjà au pays de Kuvangu, Lunda, nord au sud de l'Angola, voulait occuper les Katanga. Ainsi est née la tribu de Balamba en langue Kikongo. Lamba, t'a-dit veut dire manipuler à chaud le minerai. Paragraphe 10. Ainsi, les Balamba, t'a-dit sont les manipulateurs de minéral chaud. Ce sont les descendants de l'ancêtre forgeron qui est l'ancêtre Mpanzu dans l'arbre généalogique du peuple Congo. Paragraphe 11. Car les Benakongo sont les descendants de 3 enfants de l'ancêtre Kongonimi Jimo et sa femme Yaya Ngunu. Les 3 ancêtres sont Nsaku, religion, mystique, Panzu, science, la technique, les forgerons, et Nzinga, la politique, la diplomatie. Voilà les 3 clans de base de Benakongo. Paragraphe 12. Ces 3 clans de base de Benakongo ont des synonymes.
Celui qui connaît ces trois clans de base et leurs synonymes sera émerveillé qu'un seul grand peuple Benakongo habitait le vaste territoire africain du golfe de Guinée qui va depuis le sud de l'Angola jusqu'au sud du Cameroun et dont le Mpumbu s'appelait le Biafra au Nigeria. Paragraphe 13. Un Mpumbu est un territoire déjà infiltré au sang Congo et qui doit finalement faire partie de l'empire du Congo d'Entrotela. Paragraphe 14. En Banza-Congo, la capitale de l'empire du Congo d'Entrotela, il avait une femme Muluba qui a mis au monde avec son époux Congo un garçon au monde. Ce garçon a reçu le nom de Mwamba Kongolo. Page numéro 3. Un garçon intelligent et talentueux, Mwamba Kongolo fut admis à l'école d'initiation Congo qu'on appelait Lemba. Et Mwamba Kongolo devient un grand initié Congo, un grand Makoko. Donc un grand initié qui a autant de Minlunga que les 5 doigts de la main. C'est donc un grand initié du 5e degré. Il avait la capacité spirituelle de disparaître et d'apparaître simultanément en 7 endroits différents. Il était puissant spirituellement et il avait le pouvoir spirituel de guérir le malade et de ressusciter des morts. Il fut bien coté parmi les grands initiés Congo. Paragraphe 15. Mais les empereurs du Congo d'Entrotela, qui savaient que l'empire du Congo d'Entrotela doit devenir le grand bois qui doit avaler toute l'Afrique centrale, ont décidé d'envoyer les grands initiés Mwamba Kongolo à l'est, peuplé par les Baluba. Paragraphe 16. Arrivés au pays de l'Est, les Baluba ne savaient pas d'où venaient les grands initiés Mwamba Kongolo. Et puisque il était doté du grand pouvoir spirituel, les Baluba disaient qu'il vient du ciel, alors qu'il est venu de Mbanza Congo d'Entrotela, capitale millénaire de l'empire de Congo d'Entrotela. Paragraphe 17. Mwamba Kongolo expliqua aux Baluba la nécessité d'annexer leur pays de l'Est à l'empire de Congo d'Entrotela. Ce qui révolta certains Baluba, ce qui révolta certains opposants Baluba. Ainsi, la communauté Luba fut divisée en deux. Une partie de cette communauté était d'accord avec le grand initié Mwamba Kongolo, mais la deuxième partie, formée par des opposants Baluba, fut catégoriquement opposée à Mwamba Kongolo. Paragraphe 18. Le groupe d'opposants Baluba décida de tuer le grand initié Mwamba Kongolo. Or, tuer Kongolo, c'est tuer le Lukongolo, le cercle unificateur qui doit unir la race bantou d'Afrique centrale. Paragraphe 19. Avant de mourir, le grand initié Mwamba Kongolo, puissant comme le maître Jésus, lança des malédictions à ses bourreaux Baluba. Les Baluba se divisèrent en deux grands groupes qui existent jusqu'à ces jours, à savoir les Baluba de Katanga appelés les Baluba 4, bonjour Monsieur Kyungu. Le deuxième groupe de Baluba
et les groupes des opposants Baluba qui ont décidé de quitter les Katanga et de migrer au sud Kasaï, où ils sont devenus des Baluba Kasaïens, autrement dit, les Baluba Kas. Paragraphe 20. Ayant refusé la lumière du ciel que l'air apportait, les grands initiés Mwamba Kongolo est doublé de malédictions que Mwamba Kongolo a lancé à ses bourreaux. En langue Chiluba, le mot Chilubi a réussi la signification d'un déroute du mot Chilubi est venu les mots de Muluba, particulièrement les Muluba Kas, donc les Muluba Kasaïens. Paragraphe 21. Envoûté par les malédictions que lança Mwamba Kongolo, les Baluba Kas sont devenus des grands nomades. Page numéro 4. Paragraphe 22. Un jour, les grands maîtres Mwandansemi, Butankaziba Zola, M. Lijuba Augustin et Franck Diongo sont allés à Lumete voir Étienne Tshisekedi. Arrivés à Lumete, les grands maîtres Mwandansemi, qui étaient bien reçus fraternellement et respectueusement par Étienne Tshisekedi, a informé Étienne Tshisekedi qu'il y a une grande malédiction qui pèse sur les Baluba Kas et qu'il y a la nécessité de conjurer cette malédiction. Paragraphe 23. Le grand maître Mwandansemi a dit à Étienne Tshisekedi qu'il souhaiterait s'investir pour conjurer cette malédiction. Étienne Tshisekedi, qui prenait très au sérieux le grand maître Mwandansemi, a poliment accepté. Alors, le grand maître Mwandansemi, qui ne donne jamais sa main à quelqu'un pour le saluer, a donné sa main pour saluer Étienne Tshisekedi. Paragraphe 24. Le grand maître Mwandansemi le quitta en lui promettant que si la cérémonie en question s'est passée bien, il va devenir le président de la RDC. Paragraphe 25. Malheureusement, après le départ à ma campagne du grand maître Mwandansemi, Étienne Tshisekedi consulta le groupe opposant Baluba qui s'opposèrent à cette idée. Informé, le grand maître Mwandansemi dit à quelques amis Baluba de ma campagne et à quelques adeptes de Bundia Congo au BDK que Étienne Tshisekedi ne sera plus jamais le président de la RDC. Il va simplement mourir. Ce qui est arrivé. Ingeta, Ibobo et Ibobo. Les grands maîtres Mwandansemi, le chef saint de la race Bantou, de l'Afrique centrale, le chef suprême de Bundia Congo, les rois et les prêtres de Bantou, le député national de la RDC, de la République démocratique du Congo, Kinshasa, le 29 septembre 2017. BEDEM en sigle, Bundu Damayala, un parti panafricaniste d'avant-garde. Ingeta, Ibobo et Ibobo. Ingeta, Bambute Bayaya, nakanisi, bisonyo stotolanda, ndenge Mfumu Mwandansemi a expliqué, pe a magnoli, mwamuke, mission bapesaka, Mwamba Kongolo, pour ko unifier territoire Baluba na royaume du Congo pour territoire nyonso ekoma territoire moko
na ba territoire nyonso ya Afrique centrale. Alors que baluba parti baluba baboyaka que territoire wana eza annexé na Royaume du Congo, to na Congo d'entre là, c'est pour cela baluba basilika ka ba momaka ye. Alors metotoloba mwamba Congolo atika ba malédiction atika koloka bango aloba ka ba maloba oyo ngana to ebité mais et comment comme malédiction pour na bango parce que na mbanza Congo to tilelo ba Congo bazalaka na mission divine oyo ba pesa bango na mfumo mwanda Congo pour na ko unir Afrique nyonso et comment Afrique moko lokola États-Unis donc Afrique Union yantimanti ko unir Afrique nyonso comment mboka moko mais na système ya fédéralisme. Alors telema kene totoloba partia baluba ba boyaka alors yango bayaki oboma prophète Mwamba Congolo. Alors Mwamba Congolo na initiation azoka na mbanza Congo akomaka très puissant, akomaka na degré ya makoko. Alors biso to na ba degré auto ba titre to ba degré tangu o zozwa initiation na Bukongo to na spiritualité ya Bukongo to sana ba degré oyo ba titre to zwaka tangu komi na degré songolo. Donc na initiation donc Mwamba Congolo akomaka na degré ya ba makoko. Alors akomaka même ko disparaître. Donc limwa peut que se multiplier. Peut que la musabi bembe. Donc voilà ba mystère ozali na bonzambe na biso. Tango komi na 5e degré okomi makoko oza capable ya ko se multiplier ya ko limwa peut que la musabi bembe. Pe ba miracle belé. Alors tukokota na masolo ya telelo mais tozolandela kaka matia na biso mokolo lelo. Alors bosangani na biso na baluba yango eko pesa susu ba tribu mususu lokola bakuba bana oyo roi ya baluba babotaka na bana ya mama Mukongo bango ba ekobota tribu o to bengi bakuba. Alors ba mélange makila na ba bikolo mususu to kobota susu tribu e ekobota susu tribu o to bengi balulwa. Alors mélange ya makila susa ba Congo na bakatange ekobota susu tribu o to bengi balamba. Donc il faut te ba histoire na biso très très bien. So to ebi histoire na biso te yango balobi mutu o ebi histoire na été azali lokola nzete ezanga misisa. To uta nzete ne kokweya mupepe soke ye ko bando kumba nzete na partout parce que ozala misisa te. Donc misisa ezali histoire. Tango ebi histoire na yo te mutu akoya n'importe qui akoki koya kokosa yo. Pe ondimi na ndenge ba mindele ba ko inventer le biso histoire ya mutu mwindu oyo bazotalisa biso lelo oyo bandi na 1885 o avant 1885 biso tozalaka na histoire. Alors histoire wana yango eyebani te yango ezosenga tobanda kobetaka malembe po tozwa connaissance ya histoire ya biso batu mwindu avant 1885 na yango mélange makila ya biso ba Congo na baluba yango ba luba lelo bazali to bazobengama ba neve ya ba Congo. Alors na batu nyonso o batu na hanga pourquoi ni mwana nsembe abengaka baluba ba neve ba Congo? Réponse na bino bongele meso mweni lisolo toko continuer yango parce que o to beti mwanda mbokaka to continuer lisolo oyo malembe ndenge na tolo ba ke bolandaka
émission oyo parce que awa tokobanda kokabula mayele kobakisa na esika oyo ezangi na yango tokokende pena mosika te tokotika bino awawa mbala nsima tokozonga lisusu tokobeta lisusu lisolo tokokontinue so lisolo oyo ndambo oyo etikali na yango tozopesa lisusu adresse ya ziko na biso place tozali kosangana awa na Londres tozali na Tottenham 100 pardon tozali na Tottenham 701 703 Tottenham High Road London N17 8AD donc tozali juste na face à stade de Tottenham et pas wap tozosangana chaque dimanche de 12h juste ti 15h juste donc soki oye na Tottenham Community Sports Center au matin premier étage kuna okokuta biso chaque dimanche de 12h juste ti 15h juste ba église bela ba congolais zali wana mais soko ye otuni bundela Congo okomona biso tozali wana chaque dimanche tozobenga bandeko nyonso ba makesa nyonso bipai bino bozwami awa na mboka Angleterre na Londres en tout cas boyaka tosala tout toyaka pour to continuer musala na biso ya bonzambe na biso na yango pona lelo en tout cas natiki bino awa le sala muyenge ingeta ibobo e ibobo